nzambe na ngana ko tsaka nzambe na makambo etali yote na moi moi ezangana to bongisa makambo etali butu na tongo na 0 wa na ba tikala nzana oh tu eza risque nzambe da protéger soko mati moto yem to tinde ko ya te soko mati bis ko benga na accident pe komelo te mais wa tali ko lena yo ko lukela yo te na match total ba binyo se kota na première mi-temps te match musaka nda 0-0 na tiro bi ba mema ku bakenango oh ya ya na mona batu babonga na suki ya pemba lembi matama nzamba sali ndimaka ba difficulté ko elaka yo petit témoignage na batu ngolo ko simba batika na sangwa bien vraiment et ana batu misusu ba ko banga nzamba à partir de témoignage ya vie non mais samba même bible ba bangi nzamba na disola mutu mona ki na quartier mwasi mobali akemba alala nzala atanga te aviva na ba difficulté akola na age na mbongo na maboko ezate to awaya mena suka tiko tak soko salaire liwane ko uta na bato pesa confiance na ndako ko kanale ke longi bosa mitema moko te vraiment mais faut bala na alliance ya tana tanga te ibande boko finga ngame baleki na ngana mwasi ba bombala solo ye ya na biso ye zo ba zakande libanda oh toi ko na fa pesa confiance comment mutaboti mwana kizenga zo tele motema boya kufa or kisimbi ye wana basta voilà vraiment oyoki oh challenger vraiment challenger na fungola ba dossier carré toi na moni mo faut kengela temps vivant na compteur technique donc na l'heure 2023 beta calcul partout copé comme ngai makamusu son sango frame yo mo pesa ndoto no bikila na ba no polele vraiment supporter ata soane l'équipe à Tivares akenda kana sengo to mawa so ba gagner c'est peli so ba poli alleli mtanza mbongo to kaki na terrain yo kuto sali plate futi sur tiki ama ya match bien mbote bande ko balandi à force de frappe télévision chaîne oyo epesa bino ba news ya malamu chaîne oyo bomesana kolanda bolanda biso de partout na monde bolanda biso na Chine na Japon bolanda biso na États-Unis bolanda biso partout na bietebele ba okamwa ba bande ko ndombasi ndenge nini liso comme na force de frappe télévision ezali kaka eloko moko le KTJ News télévision force de frappe télévision nyonso ezali eloko moko donc bomesana na biso bongo parce que na loba toujours pas na biso il faut bozoka toujours biloko ezali asika yango na mukoma lelo na émission na bino boko seka pe boko joa ba conseil o ezali pena malamu tokoloba lelo toko solola na Pasteur John Obinonos Boebi toli apete donc de partout zali oyo ya koloba eza soko zwango lokola imuru mekasi benda toli na kati na yango parce que apesa rappel toli yango na osenga merci na munadi o mobile mwasi moko azana sima caméra na pesi mbote na viele kas muntu kiteka na pesi mbote na John Israel Makiese papa de papa na pesi mbote bele na pesi mbote na Jubek Masamba mobile mwasi moko na pesi mbote na ba nyonso oyo balandaka KTJ News ainsi que force de frappe télévision en tout cas ba mbote na bino de partout au bozali moko lelo tozana belé kolobela na Pasteur John en tout cas tokozwa conseil oyo maizali ya malamu sans plus tarder na ko senga na munadi o azana sima ya caméra afongola biso plateau tu vas vous inviter na biso moko lelo Pasteur John toli apete c'est parti mbote Pasteur John mbote mon frère to sai mi kolebele tozomona na te komona na te za problème te kokoma juro to monani yango ndeza na valeur vraiment moni vie ba to va comprendre bien difficulté mususu esengaka te mutu mususu atambola mpo soki atamboli azala na motema kokaba abonga te me motema kokaba na kozanga wana soki atambola akutana bato basengi apesi te yakenda kolala na pasi mususu aza nango amoni bato bokopesa ke nesengo nazoloba na yo mokili eza na contraire soki okinga bien eya na mutu mosusu abonga te mais susi ne soki amoni mutu akeleli fasu asunga mosusu ata aza nango soki amoni fo apime na bino akende bolela nsima ya yoka asepela esengo mokili vraiment o naloba no polele challenger lokolandanga bien eya na mutu mosusu osali ye mabe ye arépondre yo ntango kozonga ye mutu arépondaki yo mpo osalaki ye mabe atikali na susi koleka yo mutu kutu obandaki mabe na ndeni pasteur yetikala susi makasi ndeni pasteur tala makambo nalobaka mpe naloba soki oyokinga original vraiment landanga bien omoni nde toza mokili awa nzambe fo akutanisa o na bato oyo ata alobaka mabombaka likambu te ke okutana moto afandaka nyeme soki abombi likambo eleki sanduku na kilo loba pasta loba tokei oseki vraiment tolia pete mate yango ezaka nde compliqué vraiment landanga bien
kutana moto oyo soki bobebani alobi nyonso mpo na esili ntango kokutana alobi ondira alobaki te soki otika na makambo yango wana yo mais keba na moto amoni likambo osala fandi nye lokola alimbisi me nzoka abombeli coffre fort ya mabe bato wana na suka kote kotiele motema nde kotrahiri yo eya na mibali eza na basi eza na bana eza na famille naloba no clair tala oyo naloba soko oyoki ngo original tambolaka na sécurité ya yo moko nzambe abatelaka biso mais 40% ya yo moko fo mibomba boko ya appuye Challenger. naloba no clair Vraiment. oboyi koliesa yo osili nzoto ya kofimi biso na ntongo te Vraiment. oseki naza obelo polele oboyi koliesa yo moko mi privé ya kotala yokanga bien obi tala omoni cours ya vie eza lokola tv ebimaka mpo tomonaka me makambo ezaka na singa mpo tomona ezaka basingeleka-leka ebele soki okati moko onéglige mpo eza moke nzoko okati volume nyonso Vraiment. yokamaka Elio lobani pasta. tala naseki nano tout ya vie eza calculé komonaka teke lokola esimbi te yo nde oza faux par rapport ya bato tu na faux wana oza utile na makambo oyo opesa raison fulu ebima mabe mpo etonda solo mais soki tole biloko ya malonga fulu tokobwaka wapi foka na fulu Ok. Challenger. makambo yango ndenge Somo. nateyaka très compliqué mais Facile. nalongaka ke nyonso eza utile naboya moto aboya ye avalere ekoka mpo bafingi na bato ebele Ah bon? nayinaka bato bongo nalingaka moto aza na positif bafinga batyola kolo yo talelo oyo oza na match totala babingi sekota na première mi-temps te match mosu akenda 0-0 na tiro obi bamema kuku Bake nango. oyaya namona bato babonga na suki ya pembe alembi matama nzambe asali kolia po kolekaka ya tongo ewumisaka na nzala me elalisaka bien Challenger. oyo ayoki ayoki nayebi te soki oza Nazo comprendre comprendre. ndeko nanga nazobeto yokanga très bien nzela vie eya na bambiskadi moko koyoka na mosusu oyoka te mosusu makambo koloba na yo soki oyoki epesi yo susi or tu wana eza lokola match soki oyebi bale fo babuku ebele soki oza goigoy obimi soki oza timbeli je yo moto kotyabi na suka koma tolobaka ke joueur avati abifo liboso ba orge ebele era so bima ba orge bawololeke stade mobimba ntango atiaka bisango nekendaka ti na ndako moto atiaki bi abimaki ba orge koma oboyo otolama na kopi soki kosimba tokomoni lobongaki wapi Challenger baseka tant que simba ka bonde ba changer langage Vraiment. te muta to menenga wayaka tia le kaka to mona tie simbi bo fanda ya kisite anyoko mami mingi Challenger Vraiment. dossier à vie yango na otala ka bato nzambe nanga ko tsaka nzambe na makambo etali yote na moyi ezanga na to bongisa makambo etali butu na tongo na 0 wa na banti tikala nzambe tu eza ya risque nzambe nda protéger soko mati moto yem to tinde ko ya te soko mati bisa ko benga na accident ko komelo te mais wa tali ko le na yo akulukela yo te Yo molu. mama bate ya yo dala ba compliqué bino nana akende église a prier mingi atonda salia Azake. yo kama kamna aloba Challenger. dala makambo sina aloba soki to comprendre nga Nazo comprendre. nalobelo polele koya na gauche droite te mokili eza moko ndeko oyokanga très bien omende tozaka na kalikini moko soki oyebi te yo moko fo vivaka na ekenge lokola camion oyo esili essence eza na posa ekende tache molai oyo to aya na famille pauvre ayebaki aza na 5 litre mais susi akoma mwanda 5 litres kaka. 5 litre bandaki sasa ti mwanda ezali awa fo kendaka oyari moko tumbi mbango kati moto vitesse wana eme mozozeli ata mwa 0 litre mpe piso ndango omoni montane omati na essence sokomi kota zozo okati moto okita Zwe. oyo ekola mobola vivaka lokola nazo bakamion ekizaka yokanga très bien Vraiment tozo. biema vie na économie na suka soki esimba kobetelo maboko conseil gratuit oyo lokola bapatron te naona bapolele oyo azaka na essence ya moke ata bayebisaki nzela boye eza molai so bo baluki atalaka raccourci andimi embouteillage mais aumela ti aleka mpo soki akia koye baluki essence ekosila na nzela ma akoma eza te Challenger. est ce que calcul yango ezofanda Ezokota. oyo biloko nazotiaka bino mikolo oyo
nazo fungola bino makambo ya pete po bozonga bo comprendre okabi yo pamba oza na valeur osambela te oyo akufi te nzambe ayebi malamu est-ce que joueur nyonso na équipe atiaka bi na mona championnat esili mais joueur ngasa titulaire matia beta mukolo moko mais soka cette équipe pas pasi oyeba koleka titulaire challenger oyebinga moko na sekina wa ba piste à vie na peso ba briefing sérieux vraiment soko yo kingo original ndimaka ba difficulté ko elaka yo petika témoignage na bato ngolo ko simba batika na sangwa bien vraiment et ana bato misusu ba kobanga nzambe à partir de témoignage à vie non mais samba même ma bible ba bangi nzambe na lisola mutu mona na quartier mwasi mobali akemba alala nzala atanga te aviva na ba difficulté akola na age mbongo na maboko ezate to awaya mena suka tiko tak mutu ka fandi te nzamba za ndeto baki garçon mwana mwasi o tie simbi nzamba za munene est-ce atangi verset atangi oyeba challenger écoutez ça on comprend ezokota on a eu biso sérieux ya vie okoyi kozala victime nzamba pona posa la miracle na nzela na ye osambela to te ye moko kola mokila pimelo bakope akabelo ofenseka lokwa mwana moke atiki bato ba 19 20 banginda koleka yo atindiki osiko na bafamile mino lokola boyi mokoli na nzo na age baleki nyonso ya basi bazwi bazemi kende ya kotala bango poli ya fufu fosi biso mwana nalobelo koleli challenger basi biso mwana bana makamba mikeso oyo kinga vraiment tala wana eza yo te yo siko kama comment nazaka courage me simbaka te muto kutu na kopi na mame azofunga mapa folinda ndako comment nga na jona zaka pa na biso mais je pousse na force ka mezo simba te yo te oyo ayebi ta kowolola yo baloka ye alingaka te goy kobimisaka i o te soko za la position de faiblesse vraiment fandaka nyetala bango lokwa kizengi kotaka nde ba révélation yako baki na famille lokwa na piaka oyo alinginga te singa famille ekabwanaka te mais yeba mutu mosusu na famille soko oyambi esalaki ekenge oyo alandinga mpo na mbongo oyo ata na piaka alinginga mingi ozo comprendre nga ezokota ndeko na bano ba briefing sérieux vraiment soko osali erreur liwana ekowuta na bato pesa confiance na ndako kokoka naleki elongi bosa mitema moko te vraiment ayoki ya solo ndeko sekina bosolo yango wana alobaka makambo ya sérieux ebela bafille batui na quartier ndeko na ye propre atulisi ye ya kosi lisumaka esambe na église opasser apesa ye prophétie obima na mibali na miso aleki boza disomo bosana be ndoko mosusu na soko te abombela makambo soko oyeba me boza famille yo obosana etika na elembo soko osi mobali yo oza ta nde beteye masolo mibali akala to mobali akoyoka alembi etango koya fiso ayaka ndeni akia libela nzoko mopati nde ndeko osoka na bata camarade ya quartier te mibali bakimaka nde ndenge nini yo oza so bolobi yo famille na église movema osambrier tala na te makambo kotika koyoka te na bimisaka ba sérieux problème oyo ezotungisa Congo soko yokinga original na leki batei te na fungolaka bapiso oyebaki te zonga kengela yo koleka tu soko osombi lopangu tiaka liboso clôture ava otonga soko otie clôture atotongi te bakobanga ndako makasi koleka ndako ozotonga menano otie clôture te otana clôture soko yokinga ndako baclôtira lopango baclôtira batia porte ata batie eloko na kati te ebangisaka bato to ndire ndako esila koma soko sokoli makolo to bimina miso bato kanzoko sokoli nzoto sokola nzoto boya konika makolo ye asokoli te nakoyeba vraiment challenger bapiste yango wana naseki nano vraiment oyo akoyoka yo ayoki na oyo sagesse ase oyo akoyoka yo ayoka tozolamusa badossier tu mutu to ayeba nayebisaka bino te ke bidon soko otie na pompe ata oza aveugle ata otalaka ata oyebi te son ebandela bidon na soko otonda ebungaka te na mato gidare ebanda na so ya bidon nakosi dasolo pasteur afungola basere tala yaka lese kobebisela yo te mpo na difficulté soko olingi obanga makasi mpo na age epusanisa mbongo beta kalki na suka patoli nakenda na 2 cercueil po aleka budget aza te place na suka ka wana foti na nga te na force na suki awa nakende wapi 1 giga ekobeta nzembo koleka 4 giga kote kosuka banzembo esili foyeba na ye 1 giga nasala nini tikanga na 1 giga vraiment oyo eza monde akaisala eske soko osombi lopangu te nde mwasi akobengo mobali te akobengoka mobali mais fo obala na alliance yaya ata na tanga te ibande bokofinga nga me baleki na nga na mwasi bamobala solo ye ya na biso ye zo bazalaka nde libanda
oh toi quoi na fait va pesa confiance comment mutaboti mwana kizenga zo tele motema boya kufa or kisimbi ye wana Basta. Voilà. Vraiment. Oyoki. Oh challenger. Vraiment challenger. Na fungola ba dossier carré. Toi na moni mo faut kengela temps. Vivant na contrôle technique. Donc na l'heure 2023. Beta kaki partout copé comme ngai. Maka musu som sango frame. Yo mo pesa ndoto na bikila. Na ba no polele. Vraiment. Tangu sa yo ne kenga na pesa musu futa biso côté musu ke makolo. Mais attends ça na mbo. Na beso na lo belo secret ya vie. Olingo nuna, olingo tamba ndenge nzamba lingi salo na loba. Mbongo ko mon ndoto mona soko zwi mbongo ebi ko gera ngote okoti mabelo noki. To ko betelo maboko mu komisa ajiti suka te. Mbongo fo me maendi maye meza na iko. Do linga mbongo menzoto ndenge mesana tikala. Koma to ko ina fumba matembele ndunda tina acha ba 40 ans. Oko beta ko po ngindi mamoko kacho ko tina shawarma. Au sauté. Aya. Ata coup d'état nzoto, on est l'équipe coup d'état. Quel assassinat. Challenger. On a le banayo. Yo ti ala na rythme wana. Mani kamu kena kela koke de Jean-Jacques. Soto so banga pina gombe pe bachango $300. Ore balani na yote po koli na ngoto kuchango na kati. Comment on a biloko ele ka citron. Yo ko nzoto mike, ko kakaloka libaya pa pamba na salo kumu. Non. Mbwengi wangila na bija meyo. Zalo kwamba patro baluba tongo alaka fufu elala na ba na pondu tango la mutu ko bi patro amelaki tindoka badi elande pese ko konzo ataka mikanda tibutu ekenge bakomini badi ezotinda onalo bana yo yoka yo ayoki tala na fungola ba pise clé mukilo yo eko saote zala les yaya nalobaka polele soko moninga esimbite lobana za goigoi soko esimbite seke na force ka limite nangeza awa esengo moko teleke esengo baninga koma mobola za kana esengo lokwa patron masaki makape te balela na mabe nalesa ka mabe alala kana litoko bana ba sentir que papa na biso makamtu to lobaka sala ka te me baboyanga so nega papa biso yeyo pour moi qui fait ça compliqué kolenga kate chaque mbongo ko zo ko pesa au réseau c'est le calcul la vie na yo vraiment so qui te ndeba fourni mabana bango kufa ko le kabalion ko baleka mike na zamba ate yo vraiment osomana mabana ngunja boya lingi mwa sandinzi alors pour la munene alors après ça va piste Challenger vraiment tala na terre original ko zalaka soko sabi lenga nzamba kolengi so makamzu za maîtrise babonga te zala les tela ka temps oya ebi bale tata ba olona ba supporter soki coach abimisi ete soko za na valeur na terrain oyeba vraiment wolanga tina sans soki na za nzamba ebi valeur nanga eko se pesa famille te kanga na yi après ce conseil linga yo koleka tout vraiment so ngi resi na vie kanga matoi koma lokwa baba to fingia ko chao kate pa yokite avec la ta sumbi na pantalon ato wololi ya ko ka soni te pa moni na bino mikumba na imoko na misumbeli ngamoko ya bino nini kutu ndenga kangi misaka nchoka koma ki butu Challenger tala na zabi sama kamdangeza vraiment ya moninga na Congo oye ko ya o seko sekate man fu kolongezanga na tamba na Congo lokwa mutakwiti abanga yo mate azaka na somo te somo na mutakwiti abangi nzela seke kwiti ngalanga kibente oye alongo pena kutakenda kazo yemba tu mona basoda bakanga yele yo lango te na Congo mona bampani kombo ka foza na kwiti Challenger vraiment mboko Ota mo wa mtala kwiti. Afungola yo. Mutakwiti ne kala taba tenzemba maya bina kandenga alingi. Comment nzemba pete meso bina ngomaka? Kwiti zo tinda selo ye. Bose kamya mona kabini mala. Mutu na mesa na ya tungisi bino nani? Na nini? Est-ce panzi ba fait? Alors, botika bina ndenga na ye, webino saja ye nango. Yo. Ya. Te ba voisin kamnange sio nani? Vraiment. Ngakole sabana biente modèle nga pesa kabana mbonga bino boko bano kolanda bango ba mikete ba sisa ka ekolo koleka mikolo comment tata bana le mbaba na katikati amoni ke danger za sana meki na kosinda koyana bango kominga ngambo dana ba msozo ta bango posa basengelo konje mais ma doro sanga mwana mobali te basenga o tinde congé forcé
Challenger. Voilà. Na pesa ba bien fini sérieux. Basilo. Mokili na ba coup d'état papa. Omboka te. Et puis ba foutre à Minerva na mwana azozwa. Vraiment. Tara mwana l'échec. Soka mati muke l'échec. Atikana na retard mais mbonga ezosi là. Quand tu es classe comme ça commerçant. Du coup frigo tele ba mais sagesse 50 pas ba na mbongo na quoi? Ah bah non pour les autres pays moko ya tiko tak. Vraiment. Ko yana calculité. Yo te mto 50 mboya yenda chayo. O kukuta sala. Wa pia mbongo tatu na biloko. Ya gunya so kukuta pour mopesi mbongo yo mutu mususu. Oyo mukilo ndo komane nzame na likamuni nini? So yo kinga. Na sela ko na kuti. So muninga. Vraiment. Ya na lenga kate. Na kenda bikenda ken. Ngato za pecho ngini so tinga na ko kende po salaire za. Oh na za clair na machaka ba mote. Là, tu as 19 ans. Il suffit que mon bima. Il y a un seul angle loco mais on photo. Et na tali beke. Kuto maga mamu preso. Na posilo mba mamu selonga. Preso. Na sani. Alors bikenda ken. Na suka mbwe. Ke baba yao ba bonga te balingi minene. Balata ba kop. Ko tambola na muta bonga te alinga lo fundi boko kweya. Tambola na muta sila son alinga ba fiari te. On réussit na vie. Vraiment. Dans le bando original. Partout au tambola na monde. Soko longoli soni mbonge Rolando. Tala. Omo makamna lo bawa loi ko bongeza différent na loi lola lola za to sanzambe abatela yo yeba ngo pe ba sambela te babatela mana nzana to saka na ngambo asata to saka biyoma batuta mukibajije kabisa makoma to kufaka te c'est nzamba le 31 ke mitika na fe na bata ma pour le premier to kufaka mingi ya kene kala soko tana sa drink ende na le premier na yeba na bombiye nzamba yeba ouais ayoki challenger ebi te so comprendre na wala msaka po boyeba ke boke musika zonga zala les ko amfia ka batu te me malama baninga beta maboko lula ko zo sala ko lam kana calcula ko kela muninga mabete nzamba ko confondre yo dinga ka yo moko na lotala o juste na komi wa ninyo na zo sala so me mangana buzoba comment koto na landi na kwai zo simba te na kangamika wana même na terrain ce coach a coach na numéro 7 simité batu na coach te mo ko changer na 11 souci a coach ka boga gagner oye mukilo tanga classe zo futa tenzela mayo obo yo zo la wapi français sambonga ça rappelle na tina te otika kana information ya na fungo ni yoba otika na information ya ba tu ba tanga ba fanda la émission ba ndaka film te attendez ba lobina ya kolongwa point ize yo so mona coopérer ta information coopérer ina mvula ina ferie ya monde zakana manka coopérer ndo tongo tani ba zakuna te bikenda ke atala ka mo ite pour mbonge bi ebima ya ba saka kina pokwa oka versement camion tama koma na poka mone kala mo ba kocha fandi atinda ka moko melaka nanu te ba fongoli era fandi teka liboko be calculer bani na bimai na $30 na sali maka 60 te kocha ki mbwe nyongo nanga pa ma filo za jeudi na osansanyo sona pesa mwana pe minevet ka ki 30,000 iya zo kasa kariki baninga bazo telema bazo bina batu basaka reso basomere masanga iba kanzembo teka changer wana na fandi calme ndra zo concentrer so donc kariki aussi là surtout qui on ça aussi masanga une fois deux fois trois fois bouteille ici alors kanzembo ta simi njala bi abimi changer calcul ici ayaki ndeko longa mabibi na kariki la schéma calculatrice naende kiteka ekala yo on faut pas périmètre la vie ouais yo ayoki tu as conscience à vie pas yo kanga challenge olingo réussir katela au corner pimelo makamusu so ba jeune basala ko tsawo makilo ko lobungi concentrer yo mbongo kozwa ko kelo mawate yina yo po bombela yo mais moluki mbongo yo c'est compliqué vraiment na bimi dimi tana zenga mona katelinga corner na oliaka 3000 ouais 7000 fois na bomba lala na mbonge pia ka kimyo ko sala les la muka pia ko koma kamiso pale pale kwa mbongi nzela nda ya ndako na bana polele vraiment là na madimi onyoroka obangalika anyoroka kwa jero pena ndakota na matu basi ba gagner 5-0 moi ça m'a pas yo kai webi sa kendete c'est que to goswa na solo bana yo lala pia ka moi ça m'a pas nana sana yaka lobanga na zate moni défense obatami ya na peso ba piste clé to kaba biso moko d'unité to kosela ba famille na kindoki ngana ndima kindoki penzate soki ezesa na batekanga ngana ndima ka mfute marar amfutema na ngeza ko boya ko lukana ngade pesinga mfu amfutema vraiment challenge ya so kingo original
biyo manangati na kufa te amfutema sana valeri te ndamo konde na boya ko lukela nganga yango na koma go boy comment ko sanga ngana kabela mutu mususu vraiment boniko avec écoute mwana batu te na sali boutique vraiment lo banano babenge pe yaya mais sali na zoteka mwana ngote ya filo batekela bango teka misa koka ya okanga bongo yo zo mwana nyonso ti wa bate au challenge vu eza capacité ba giga soko tombokeli yo to ko changer ba donner te bima yuma boya ba camarade to akala na masola minene ko ina bango te makoza suna tana bango te comme ça tana onde kota kop tellement ba ninga ba place sans fait bima ka valeur roya lingaka mi ko tembongo eza chaka matoyi kota masola pa pamba fanda nye wana eza ba distraction à vie comment na ko fanda la masola ba to ba bonganga na beta ngolo comme comme talinga vraiment ko yam ki supporter te ko kumi équipe mo ko so primi te ça jouer on a pris une soupe. Challenger. Alors, on a polé. Vraiment. Quoi, yo? Ayoki. Bar poto. Supporter ata soigner l'équipe à la Vares, à Kendaga et Sengoto Mawa. Si on va gagner assez, ACP. Si on va polé aller, allez-y. Nous t'en sommes bon, on va na terrain. Yo pour te salir peur, te foutre sur ticket à main, il y a match. Non, on a kamamike. Vraiment. Yeba place oya oye supporter to jouer netinga fona toka donc moninge nemi numéro 1 na inaza za piaka na ke defendre la TV ya na tala ka TV te na piaka tina hotela ta film ndeni muto eza wana te na baka enga mukolo be na poko kusuka wa na kusuka nga wapi mama poko nga mde kata pesa conseil na mona ba distraction na lo ba dikola ko boya ko bima nanga na comme ça ki bande ko nyoso na ba leke bazo banda vi na misi nga ko tala ka bango ndire zoba nzalele ki na ndako balambi te mke malem loko na katsa ba balabala makolo tiri gini petit moko betokola na famille kutu na mema na bobebe comment petit comme na courage na kisasa ndira ya vanga vraiment parce que kota na libala moko pia mama na ke fande la pondu pesa nga musino ndire mwana muke na hôtel ka ba no ndire sentinelle oya kotanga mukonini boni mando botala moto na komisoba bwana sani anoko no muteme kiti na zolia me on senti que comment nga ba bomba nga na ba petit vraiment siko tina na ngani nde pesa ndo kusoma kanisa oko kena no teza totana tike nani yebisa na pesa ngandi 2000 fana kozongisa sima fia zo pesa 2000 fa pesa Nathalie petite sena otala ngamu kulu bazo bomba ngana bike na ba pecha boy tina fani nga bitena ko tipe kashote oji sezani changement de fréquence na bandi bakariki o me mangana minene fe kwe ekweya ko so sala remanyemo fanti makolo na mutu na koma ozoyoka bato libanda maboko répondre oza na kati ya bureau ozosonisa makolo na mutu koma tobongaka to tirage oyo réunion remaniement nakangi misi na otuna michopo olingi nini koma kozala gogo tina age oyo okokundola mokolo nini loboko banda lelo Challenger. nalobi na yo ngana technicien de guerre ngala mkabe pandro mtameli bangi makambo nyonso akala na mai mutoko milokole kela mwasi yafika na zonga zero ba propre mandako cha 5 heures kufi na zongi normal kama tunu ba mas ndio ni kopa leo na compagnie ba benga osi ba ndio wapi na tutuki na uti dare manyema to yoka ina nzoto ta changement alors bana yo vraiment olingi réussir kota yo maki mutapekisa kozwa te okangela ba porte okota na masolo ba nostalgie to bozalaka mukweya kolingaka makambo kale bomba te tango mbongo ezango tika na lokumu sambo mbongo kota na technique ba wolola mais sans faire mona bima ka ba copie note message yako kozwa lokumu na quartier ti dimanche quand no pembe na pompe ko pusa ngo liboso pa ko yo zona mai promotion na la makamala motika na sima esa cantine na fungo ba Challenger. dala nebite ni naloba ko koyoka yo ayoki ndeko na te bino technique de guerre botikela kama kamususu de satan satan za na pouvoir ko bomo to soki nzamba lingite vraiment vi na onde zo zanga ko yebi ko pesa conscience te tala ka famille oya tala ka difficulté tala ka âge ko betela batute ko zoka mbongo na masekite ya na lera distraction na lera muso kenge vraiment ndeko na bana polele Challenger ndengwana olingi mbongo alanda yo bukai mingi mbongo za ko mwasi fier otale mukolo moko ke a changer mobali
ya ko ta senti ka poli mvula po nanga akomika bala kwa Titanic to zinda me biso to bonga sakana yo bonga ya ka bima lelo kende zonga ba ko seko ya zuite pia ke telema lobi kende tama mona 4 jours ke ba wolona quartier mbonga miyo ki mawate fona komela yi o kambe pa e bandi papa ba tu ko la metendeni na garage ba tinda ba clé ba masa quartier zo l'exala ya to beta bale na ke garage ba futa ka rien ta 4 mois 6 mois ina ne pa ko mo panza moteur akomi ka wa mécanicien yeyo mbongela ndi ye komi ninyo so ko so tunka mécanicien fo ya bima azana ngiringiri mécanique akena bandal mécanique ayana bumbu mécanique ayana njiri wa mécanicien yeyo tango yo seke mbongo ebimi wona mbonga kanga na mutu luka mbongo na métier hôtel maratelo kabo yekola moto banda ko bula mbonga ko lando vraiment wabi moteur yeyo muso ndo bana téléphone client nango ça puis on sorti kana na ville combien au kamwe au comprendre vie mbongo fait lando boy solo comme na niveau boy wana siko mona charge abasi comme pepele obongi te molongo na makamba kolia kolesa ka mwasi na ndenga ko senga ukufa mwasi ata moni ko zana mbongo te ko peso valeur pour na dépendre kana mobali oyo vraiment et ata ko faire na ndako famille na kolia mwasi yo senga baleki ba kongola ko kwa likeremba Ils m'ont dit que moche izemi mes familles balesa kanga omoni perturbé omoni kotinda mwasi akomola basisi paso mono tina te zemi no kobota meno mwana kokufa akufa neli ya na lo bana polele moi c'est quand mobala sira partir la confiance vraiment zanga nyonso mais kolia na izakalezi banyonga mapo zo futa moi lo be ma je m'en senti mobile nanga yo abonga te malinginga mais yo te na banyonga mike azela ukangela lopangu te na kolia loka 1000 francs moi si na fana na porte ba voisin pona ko pepula ka montre na masalo kuta po batela kinzonza lipende challenger alo bana polele vraiment moi ça veut la porte ndako na bango ba fanda ko ndire bale kaboni musika akomba kapana ete azotala kabana basa kuna ndako papa bina ko yasima so mani muninga zola bakosi ko fundi ke na suki atambola mingi na mutonga abando fundi ke suki papi ke lipeko obima awa obunge te lo koso zo fundi ka suki mamutonga ke tana supu sanga kangi te mako ko ezika ka boy lo koso ye ogoyeba kala zama pambola merci beaucoup bozaki bele Olanda pasteur John Mkola lelo to seki tozwa pe toli na kati totikaka na koseka te parce que soko seki omiseki mais so ozwi toli e otombola yo merci na banyonso oyo balandaka biso basabona na chaîne na biso ya Force de Frappe Télévision pe na KTG Télévision napesi bino merci napesi merci na John Makese Israël papa de papa oyo biso tozala napesi mbote na Nela Findala patronat de Paris napesi mbote na papa Kanza Masamba depuis États-Unis mbote na bayenyos o basabona en tout cas merci na munadi okozaki na sima ya caméra ngana bino tokutani mikolo mizali ko ya bye et à la prochaine.